Gouvernement ya New South Wales ya Australia ebakisi ko annonce ba restriction misusu pona kosalisa kosukisa ba infection ya maladi ya coronavirus na kati ya eta ya New South Wales. Ndenge baka ya ba infection ya maladi ya coronavirus ezali kaka kobakisama na kati ya eta ya New South Wales. Gouvernement ebakisi mikolo ya kokangama ya eta d'au moins 2 semaines mususu ti vendredi le 30 juillet 2021 na 23h59. Soki ozali na raison ya malamu te, kobima na ndako te. Soki ilfoka kobima, kokende epai. Kokende musika te, tikala kaka na kati ya region na yo. Kokende libanda ya region na yo te, soki ezali possible. Mibeko oyo ya kovana na bandako ezali pona bato nyonso oyo bavandi bisika ya Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast, Wollongong na Shell Harbour. Esengeli bovanda na bandako. Gouvernement ya New South Wales ezali penza kolandela ba conseil ya département ya santé pona koinforme batu banso ba changement ya mibeko oyo batu basengeli kolanda na makambo oyo etali maladi ya coronavirus na kati ya New South Wales. Yango wana mibeko oyo epesami sika oyo pona batu banso oyo bavandi na esika ya Greater Sydney, Central Coast, Blue Mountains, Wollongong na Shell Harbour. Kobima libanda ya region na yote soki moezali. Limite ko kutana na batu oyo bavandaka na bandaku misusu. Mibeko ya koyamba bapaya na bandaku échanger. Ndenge baka ya ba infection ya maladi ya coronavirus ezali kaka kobakisama na kati ya eta ya New South Wales. Gouvernement ebakisi mikolo ya kokangama ya eta d'au moins 2 semaines mususu ti vendredi le 30 juillet 2021 na 23h59. Gouvernement ya New South Wales ezali penza kolandela ba conseil ya département ya santé pona koinforme bato banso ba changement nyonso na mibeko oyo bato basengeli kolanda na makambo oyo etali maladi ya coronavirus na kati ya New South Wales. Yango wana mibeko oyo epesami sika oyo pona bato banso oyo bavandi na esika ya Greater Sydney, Central Coast, Blue Mountains, Wollongong na Shell Harbour. Na bisika nyonso oyo etangami bana nyonso ya kelasi bako continue kotanga ba kelasi na bango en ligne na internet pendant 2 semaines oyo ebakisami. Gouvernement ya New South Wales ezali ko comprendre ke tango oyo ezali tango ya pasi pona eta mobimba. Yango wana bapesi matondo mingi pona ndenge ba communauté ezali kaka ko patiente. Gouvernement elobi ete ezali ya motu ya mingi bato ba continue kokende po basala bango ba test pona kosalisa koyeba baka nyonso ya maladi ya coronavirus na kati ya ba communauté nyonso. Ba restriction na kati ya ba region ya New South Wales echange te. Ba raison oyo ezali permete ya kobima na ndaku yangoyo. Kokende kosomba biloko ya kolia to pona kozwa ba besoin personnel
ya baménage to besoin ya bana, besoin ya banyama ya kobokola, kokende mosala, kokende kotanga, mpona kokende kosala exercice ya nzoto na kati ya bisika ya Greater Sydney, kokende kozwa soin médical to mpona kokende kozwa vaccin contre maladie ya coronavirus.